C'est la nano. Otelinga poison. Napenda kotero ya kindo kinazo. Kuto wa charge tebo mami ki bato ko bi ote wa pesa ki te wa pesa wo tie. Bato maboke to za bato trouble. To maboke oyo asana bolingo. Asate. Polo ngaso na kufi mo mama melidie baba oya. Bato mabia ba oya mais oui. Bato makofi ba oya. Bato no. Ba le pimo le bato mboko bazali ko basana mboko ta $500 $600 $1000. On se comprend. Mais il faut qu'on fasse les morceaux. Non, mon frère. C'est la nano. Malembe, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Cambodali boy. Question à tout na qui a liboso. Comment ni tcheko dans ma koufi groupe évangéliste. Babimba le bike Adam Mutari mutuna bango. Donc fondation do kansa le bike o mutuna ye. NTPC mutuna ye. Groupe tatu mutuna ye. Tu peux comprendre té. Et ça juste c'est quoi? No kotanga bela kipoto wela kibomote. Na mutakufi. Maya na NTP to sanga na kai kwa. NTP sale kibomote. Ne wabeli hao. Na bege note na pesa utapo na mfuko na ngona cheko. Basunga yebo. Ya. Ba chiba $200 kuna na eza mtaki malade. Ba cheke. Botaki yango. Tito lobi oto lo baka o ba biloba lo batema. Réalité yango wana. Balingi de vérité te. Le preso mutakufi nde obisi mbongo. Si vous avez un vie, vous avez un mamade. Là, on a un poison de vos apôtres. Na kupa kote. Hôtel na poison. Na pena hôtel ya kindo kinazo ka pena village natal. Na ndemba kuna ba tiedio. Na za ko ba chef kutima na banga te. Banumbo. Ya. Ndi butu. Oh. Botika yaloba. Parce que bolinga bile bolinga la vérité te. Bolinga le kuta, c'est pas le kuta. On va normal la vérité bolinga ngote. Ça veut dire ala bela on ni ko bolika mo. Papa, oui, non, c'est pas ça qui nous fait pas continuer par les pas. Comment NTP va traitement. Oui. On y m'a fait examen. Ma petite l'examen est comme l'examen pour bien je ne sais pas si je me suis trompé. On s'est trompé. À ça là qui mais non il singa de. Il y a pas de singa. Malembe. Il y a le binanga boy papa toute la vérité. Il y a le binanga non ba on a télé ba si ya kendaki. Ba sali examen il y a ma petite à so maté. Sikoyo. Parce que ko ça papa na kwa binango. Ta boka ta bunga ngalo kutata ba boy kwa ni moni. Comment ngalo ta moni te ibu moni. Ba ça gentil te. Comment ça va la deuxième kenga lo ba sikoyo. Il faut parler. Non, t'inquiète. Bino va bien la bino la vérité. Basungi. Vous comprenez? Ata mutu abeli mutu moko te oyo ya théâtre kaka suka abeli boye. Et puis tiko ça na famille na ye. Famille na ye pe sali. Apa biso oyo. Mais plutôt sali un pas oyo ba artiste ba sali un pas ba suka sunga ye. Mais famille na ye pe ezali. Vous comprenez? Pour ton charge tebo mami ki bato ko bi ote wa pesa ki te wa pesa boye. Tie. Non pesa pas. Mais ce que faut nini wa cheko créer trouble. Trouble baka embelé, ba trouble belé entre bino no ba comédien
Et créer trouble, les a pourquoi? Répondre, biso bato maboko to bato trouble. Biso bato maboko baba ngana répondre le place wana. Biso bato maboko to bato trouble. Muto maboko azaki ya kimia azala kate. Même ça va que muto maboko oyo azana bolingo. Azate. Allez c'est dans moi. Biso to bato trouble. Et puis, il faut comprendre ça, star. Il faut un problème bima. Quand on a confié au moins la méditer, babaoya. Bien babaoya, mais oui. Bato makofi baoya. Bato longola bien même baoya. Baoya pas mal kata na forme. Pour na banga te ena muluba. Ba non non beto na pour kata. On a besoin de soigner, eza pour na mbali na. Kata to mona kata to mona. On va la voix du peuple beaucoup comme ça na pas misa bato. Kata to mona ngoti. On va la voix du peuple au monde ba 3 ans passés au monde. OK na la libération na kata forme. Comment si c'est comme molimo. Comment si les êtres ça bana. Pas besoin que non, bino faut yebaka. Bato suna bato. Si vous avez dit que vous avez dit $500, $600, $1,000. Vous comprenez? Mais il faut que faire les boxons. Ce qui est au conflit, il au moins ici pour yo. C'est pour un jambo. Non, par rapport à tout au Ghana. Et puis il y a un complexe. Parce que le complexe, on a un peu de non, est-ce qu'il y a la presse? Il y a un peu de ça. Ok. Ok, il faut que donc ça n'a pas bon. Bon, il y a la presse, moi, il n'y a pas de la presse. Concurrence, complexe. Il faut dire totalement raison. Moi, je dis, bandit, je mon frère. Tu es qui mon mari? Non. oye koyemba kolela ndeko na biso neti ngai nayembaka te nalobaka naye koloba mwa maloba pa ya ndeko na biso artiste et comédien oyo tozalaki naye bien oyo tovandaki ne malamu akeya tiki biso toye korendre ka bahommage ndenge tosala na bandeko mosusu bamundweri bamama mindondo bamama chako donc bapululu bayada didi kambala donc voilà yango moni président JP Massamba azongi likanisi ya kobengisa baartiste comédien nyonso baya koyembela ndeko na biso Cheko Matondo mwa loyembo ya au revoir donc voilà. Mais tongala toutes nos questions ezaki penda bato ba remarquer matanga Cheko vraiment oza au fourré au moulin. Bayebi que certains bagarre oza kana na ba matanga ya ba comédien mais Cheko penda c'est comme si relation d'abord nini bozali na ona Cheko po oza penda di don na kata ya makambo Cheko. Oui, Makamba Cheko n'a dedans parce que c'est un ami à moi, à part comédien que nous sommes, Azaf vraiment moninga, où tu vas nous partager les marmes belées, mon colonne a ça comme voice, voilà. Donc Azaf moninga, tu vas nous vivre dans le théâtre, en dehors du théâtre, tu vas nous saner Makamba belé. Donc Azaï pen de Konanga na Katia Congo Uni, na sais que non, de Konanga na Katia Congo Uni pas président. Son éminence maître Kazi donc tu vas travailler na peu quoi aux images abanda aux images donc vraiment c'est normal il faut nous aller vraiment donc na travail et pas pour na liwana donc oui voilà message na bato ba Holanda yo lelo oye loba maloba et puis par rapport au à moi copé ça moi kimia des ordres des à côté na ba na ba le Cheko na kwa na bango koto yo ba réunion botozo e bato juste c'est moi des ordres de pesa côté. Et là, on a le baron et bandessin, le babi que c'est un bagarre exagéré, le bagarre mingi, donc dans le bagarre mingi natina. Biso moronne to ngoto pesa rabatu ba to pesa rabino ba matière. De pas to pesa bino ba matière, te photo éviter babiloko oyo. Tant muta o akufi as artiste et comédien. Ni nezangi to kanisa NTPC, afar bomonko nini oya anslizolo nani et mon vivant. Bosangani bino nyonso bozi ba leader wana ba vice na ba CG na bino bosangani boyokana to sala nini na liwa moninga kei voilà que to sala ba réunion par-ci par-là moni yango moni famille et elingi kaka JP Massamba azala na bango pona nini parce que tango nani mwana bango ndeko na bango azala ko bela c'est toujours JP mutabana ko sala na hôpital ozomona parce que azala benga ya Massamba no benga ya Massamba. Septième, aux gens qui pas Massamba, ok, soit le monde parce que ngana président Massamba toza venu moko. Aux hommes on a soit le monde Massamba, il y a un bis, n'a pas sa numéro T, mais il y a un 19 bis, ngana zana, il y a un 19 bis, ngana 19 normal. Donc voilà, n'a pas sa combat venir te par rapport. Donc voilà. Donc bongo mona ke kuna ayebe pa na ngai. Mais
yango moni président JP Massamba donc aza na liboso ya makambo nyonso yango ozomona mpe 7e bagarre mpe atelemi mpo na ndeko na ye mpo ndeko bandeko olela j'espère bomoni bavideo alela trop nabetelaka lisolo nakutaki na Tcheko na victoire Tcheko motu moko abengaki nazo $80 mpasi na bakisi na bise mpo notindi motu te abi naza na motu akotinda te akenda mbangu ye moko kozwa donc voilà na oyemba te na olela ah voilà donc pour vous comprendre que non nayembi te nangi nayemba nde sikoyo nangi nayelela ndeko na ngai donc voilà tolela ndeko na biso tolongola baguerre oyo mpona topesa bango matière te tolongola baguerre oyo toyokana tokunda ndeko na biso na kimia nyonso déjà ezao parce que ezolobama déjà baversion ebele baaudio bamakambo ebele eloko ozomomba audio yo monte soki otindenga audio na répondre na audio te okemaka te donc nasalaka bongo mpo na nini mpona boyekende audio nasalaka na bi ok c'est bon bien abengi yo kaka tosololi esili nabenga mpe na whatsapp na obenga na normal te donc voilà mpona koevite kaka bamakambo ebelebele mpo so obenge na normal baenregistre osali bo nazaka ok sava tokutani faka na contrôler téléphone no tosololi donc bon mpona koevite kaka bamakambo okoyoba likambo mosusu ta mosusu eza nini neti leki na nga mwasi yagola nakuti awa na studio aza na kati ya studio mais quand na ntango nabengi ye elle m'a expliqué clair a expliqué ngai ntango nabenga bi petite sœur pourquoi osalaki bo pourquoi osali boye habité yaya a expliqué ngai nasalaki boye te nasalaki boye te ezalaki question par rapport totunaki papa président Massamba président Massasi à partir ya question totunaki président Massasi yango nga sikoyo yango kozonga pour la deuxième fois mpona koloba ntango nazongi mpona loba nde bino bata théâtre botombokeli ngai nga bino boluka boboma moto toza déjà famille nde azoyebisanga ke non basi bafundi déjà na motu oyo baswanaki na ye omoni totikaka babiloko ya kofundaka na bajustice tout ça tolekisaka biloko na kimia tolekisaka biloko na kimia mpo nyonso elekaka na kimia omoni jugement ya solo eutaka epai ya nzambe soki yo oza na molimo ya kofundaka bato ya kosambisaka bato wanga toke na justice mais mokolo nzambe mpo nzambe nana asambisi yo te mokolo nzambe akosambisaka yo ekozalaka likambo mosusu elo nango bandenge wana les artistes comédiens na bachroniqueur na bachroniqueuse Tcheko abanda opesa de best nde na tokanisa moi so artiste mosusu akufaki awa mais Tcheko aye koyembela ye dernier match osala na ye ya mama Chako na ya Kadiombo Tcheko azalaka toujours na biso lelo Tcheko aza te eloko ayebisaka nga ke président ata naza te tokanisa ekanisa ngai ntango tokende na yo quand il était affaibli na 2-3 mois passés alors tozokanisa kaka la seule façon osalaka kokanisa yango tozokanisa eza par rapport mpe bamaloba ya mowei ndenge alobaki soki aza te mais eza testamentokanisa ye tout ça alobi nanga bongo eza yoka tiki nga testament papa na moto un jour nakozala te mais ça tokanisa ta ngai c'est ça yango tozokanisa Tcheko voilà ntango osalaka chanson na yo osalaka pardon studio mpona koréaliser chanson ya hommage à artiste est-ce que okommunikaka bacomédien nyonso parce que tomonaka bilongi ya bacomédien moko misusu bacomédien baza ebele parce que toloba yango vérité tovoile bafasi te liwa ya Tcheko ekaboli bamasanga ebelebele baekiri baplateforme kote oyo bazolela ndenge bakote baoloba na ndenge na bango mais ntango yo osalaka est-ce que opunaka bacomédien moko to okommunikaka na bacomédien nyonso baya kolela ndeko nango na loyembo ya second quand l'artiste se meurt bato nyonso bayokaka surtout tokanisa na page officielle ntango topubliaka batalaka nasaki communiqué ke lelo tokosala enregistrement natie na bapage oyo nazalaka na famille théâtrale natokanisa na statut na ngai epuis natia yango na page Facebook na Instagram mpe natiaka to bato to bamoni oyo asantiki ye amoni message alinga participe aza welcome bayawa soki totikala indifférent nga na osala nini parce que tout le monde bayebi ke tokanisa lelo akota studio et puis bainvité somoni ya lolo ayawa botamasebe omoni bapako bahistorien bamakaya bato baye telema ebele baimmortalize ndeko bagéri lewis tosala nini tosaka mosala tolobi oyo akoya aye oyo akoya te hémorragie oyo eza na liwa ya Tcheko oyo koloba nini parce que kombo na yo mpe ezozala cité par rapport non kombo na ezala cité par rapport ya Tcheko azalaki membre ya tokanisa kote oyo JP Massamba kaka ye te ezaka ye moto asoutenaki ye te bacomédien mosusu bande kosangisa déjà ozomona donc température wana eza makasi
par rapport à l'Iwa ya Tcheko, hémorragie au lelo pour nous quatre parce qu'on peut ça un message mon émission dans le bagi tout ce qui les à côté tout ce qui de n'importe quoi tout sangana pour nous rouler la Tcheko mais c'est comme si mutu na coin la plateforme nyoso mon amtaole la Tcheko na coin na e bon ezaka participer mawa comme mutalo babonga dans insensé bino boza jeunesse boza mieux placé ko loba potentiellement nos descendre pas Tcheko boyoka yemonga loba na munoko na ye c'est que to kanti sala c'est que masamba sala ndenga singa merci en pleine émission na ko ko na bima sikoyo mowe akufu boko miote eza ngola ba langage bende wala bezo aller moto abi batelenga poison tanga akufu to continuer te na poison te qui trompe qui ton di manane mowe yemo lobi ki to kanisa jipo na sama no soutenir ngai yo lobi ki te et là bega jipo na sama yemo ina ba comédien mususu banani parce que mowe atangi kombo tout tika ba polémique tout se valer la face bolinga bo misamunyo mowe yemo na bato ba monde mais moi miniature il y a extrait dans notre là et toi qui na musique na ba TikTok partout dans les cas est-ce que ça ngai na lobaki yango tant mon jeunesse que le seul mouton à nos monde même sa famille et papa ton monde on ya awa le land de kono papa sa famille bazo lo bango so ngana lo banini so ozu chéri ni banova na rose ba lo bien abi na hôpital papa na lo banayo ici te que ton nom et bité ngaka na ki parfait na Congo mobimba a cité pe Kandi Belinda pas no tala e maman tineki $1000 il a dit ça remercier tant passé ngaki ba soumis na ba carte il a cité aussi le nom ça va être une polémique gagnée. Tous les latéraux tout la polémique. Si quoi, tout le monde a battu ça la réunion, la organisation a coin na bango, tout le monde battu. Nani n'est pas dans l'organisation. Tout le monde comprend moi des autres des à côté. Des autres des athées, dans l'organisation de la famille naie, famille n'a décidé au hier au sala, biso doit accompagner la famille. N'a une contribution n'a pas la famille, famille n'est pas au yambango, et puis on va travailler équipe maintenant famille. Organisation fait de la biso na famille ensemble. Nga na vraiment le rouer la communauté parce que famille père de ndeko na bango. Nga pe la peur de moi na membre. Moi na membre mora longwe. Donc on va travailler avec la famille et il y a une coopération sur la libre. On travaille ensemble. Yo la part na yo étant que moi na membre, moi na tokani ça voilà. C'est ça. Na coin na yo bango ba miso pe ko sa pe na ndenge na bango. Nga na soit bango ba ya ba accompagner yo quand même ba ya un peu terre à terre. Les lots on souhaite pas importer c'est la mort réussit second. Bon le journaliste c'est moi qui fait second. Ah on s'en la chaîne non. Bon le chaîne yo zali. Bon côté. Les abongo. Tant que yo le patron de la chaîne na yo, il faut contribuer. Est-ce que le journaliste c'est pas ça là il faut pas se joindre na patron na chaîne parce que il y a une perte de moi. Les bon côté. Parce que yebisanga tant yozo boy olingi bo cacher vérité à tabino moko. Pourquoi vous cacher la vérité? Chance dans mon ligne de comme ça le baïgue. Tu effectivement tu yebi kazaki membre effectif à to kanisa. Mais baï so puis a commis bien à oya ko ça dérait pas la biso. C'est pas un problème. Il est déjà parti. Tout ce qui a différence, tout ça tout ça la main de la main, tout le landé. Voilà, message nous au pesa na bande ko nyonso pour toi na studio de libérer des gens. Aux on a kata studio. Tout dans l'ensemble. Matanga za ba ko na famille zali biologique. À toi famille artistique mais tout dans l'ensemble pour tout la Tcheko. Voilà. Tcheko to le na désordre to le na unité. Tcheko on doit animer na matanga na biso, on doit animer na ba fête. Tout ça c'est là sincère. Chanson ezara improvisation, tu ezana moi maloba moko. T'es déjà to ça c'est na penser ki nango et c'est to kala ki ba dawo tsaka maloba likolo et puis dans ce cœur déjà c'est na sala ki maloba nyonso na sala ki. Bango ba poser comme maloba pour te que liboso. Voilà, ba va consommer chanson au camp. Donc d'ici déjà demain la plateforme nyonso chané vous allez dans la télévision partout chané vous. Voilà. Moi message na to kabana biso. Nzambe ya na biso. Nzambe pesa so makasi mbilinga za ate. Tout le moyen pour tous les landés qu'on a vu sur Tcheko Matou. Nous sommes tous dans la simulation zéro à mon côté. Il y a aimons-nous réellement vivants. Dans le baron de mission, il va présenter aimons-nous réellement vivants. De quoi belle belle dans la royaume. Mais là il est parti. Père son âme. Le roi le bagno forever Tcheko. Turbo ça n'a pas été tourné là. Programme matanga. Je crois mercredi ndebe jeudi na tongo tozana yo. Auto kanga mercredi na famille ndeto yo yebiso ndeto ça na lobango officiellement ndeto ça photo de la Tcheko.